bakendaka kozwa bato na Équateur, bakendaka kozwa bato na Bandundu, bakoluka bato. Varese ya pembe na équipe nationale ezeli babe. Tolataka bendele ya mboka po milimo ya bankoko ebalana na biso. Tozalaki na ndaya wa ombalombala. Ndaya leli tosala ba interview. Nesongi nzila bundi na ba ancien léopard. Moto ya zena kadena na ye ekofungwa makana ba fongola yonso. Kadena waneze ya kubwaka. Mais fongola yeze ko fongola biloko yonso ekomi ya kobatela. Tozena banganga na monaka soko comité de recherche balongola ka soko $100,000 pour ça la organisation ya monama. Toure wana boyebi banganga bapesaka Vitali Boka. Na finale Vita zeko luka coupe bango bapesi eli. Te soko tolobite na ngonga ya makambo to. Basa kolitango bayaka. Basa ka makolo misato te. Basa ka maboko misato te. Moto kwa moto. Okwa bato yonso. Ngayoyo ndeko ndombele liboso na bino tena primature tozala accompagner nane songanzila. Na ba ancien le. Bozo baliboso mayele na sima mokili ali. Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo mese Nicolas Ndabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pena bino bandeko yonso bo bibongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu to mese Nicolas ba émission Bayindo Bola Muka ko yoko mabota mabino natina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo zeko tambola na kozanga conscience yango moindo alaina fulu yango moindo alaina bisuka ya dendo. Moto moindo alatina basuva toma ya tombola yelelo mobola ya yambo nzoka ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina nesongi nzila ba ye bongo kokoba lisusu misala ya 1921 poninite bangunza kati na religion africaine futuka fumuki mbangu ba ye lisusu kozongisa moindo na isika bungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo Bayindo Bola Muka tokoliki abisika yonso to uti to meseni koloba bozo baliboso mayele nasima wana mokili ya libebi bozo baliboso mayele nasima mokili ya libebi na masolo yele kakilobi to solo la kinabino fongola yeze ko fongola ba serire yonso eze ya kobatela mais serire yeze ko fungwa mana ba fongola yonso eze ya kobwaka po ekomi insécurité moto ya zena kadena na ye ekofungwa makana ba fongola yonso kadena waneze ya kubwaka mais fongola yeze ko fongola biloko yonso ekomi ya kobatela mpo nini toponeli bino masese makambo mingi bato toze koloba ezala na masese eze biloko eze importe oyo eze kopesa nkokoso na itamboleli ya moindo bozo baliboso mayele na sima totamboli nango mingi sur le plan politique sur le plan économique yonso oyo eze na bomo ina biso mayele na sima soko bozo baliboso principe wana yango détruire moto moindo toyaka beko regretter na sima soko na yebaki si je savais tango yonso boze koloba mais finalement fumukuso kozala kanani asimba bale mabe asimba religion mabe asimba politique mabe mokobi misala ya 1921 fumuki mbango yaka kosimba yonso epa ya Bayindo asimba wapi atika wapi po moindo aze ya kobeba partout toze kopusa na lelo awa na mois de juin kane tomoni bato yonso mobiliser équipe nationale ndenge kaka ezalaka toze qualifié kasi tolingaki yambo tokoma na ino na esika yango po biso tolobaka yambo makambo ekoma biso tolobaka yambo makambo ekoma mokili yaki na kita 2017 décembre 2017 basusu balakisi loboko babi Kabila soka koti 2018 bokata biso loboko te religion africaine alobi te aze kosala mosala na ye fumukuso lei mbongo lei miso te tokomi na 2018 awa kutu na bangunza
mosusu babimi libanda bakomi banguna ya Nesongia Nzila. Te soko tolobi te na ngonga ya makambo tokotikala koloba te. Pression ya mokili ebongola ki eloko te koloba ete président Kabila ze 4e président oyo fumuki mbangu ala kaka. Tolimbola kango fumuki mbangu ala kaka président Kabila te. Alobaka président ya mine akosala oyo. Et considère que président Kabila Kabange a quoi wana président Yamine a bénéficié na mapamboli au balakaka. Bato basali ba prophétie mosusu. Président Kabila il était 4e président pour nini ba pesi ba raison ayeko koba mosala ya tata na ye et azeka ka continuité à 3e ingeta. Bongo lelo Félix Tshisekedi Borobenge 4e président. Boba disana prophétie. Il sera jeune, doux et calme. Président Félix Tshisekedi Bogolobate est jeune. Ouana et Bongoli Badone. Basakoli tango bayaka. Basaka makolomi satote. Basaka maboko misatote. Moto kwa moto. Okwa bato yonso. Nesongia Nzila. Bongo fumuki mbangu. Aki moto te. Atupe goliko sona ye aboti. Bana na yeba sato. Nesongia Nzila pajena. Na banengwa na ye. Bana ba yepe baze. Azeka ka moto. Metolanda maye baye kosala na mokili. Nesongia Nzila tanga bandiko loba makambo ya ndembo. Tozena banganga na mokili ya bale. Tozena banganga na monaka. Soko comité de recherche balongola ka soko $100,000 pour ça la organisation ya monama. Bakendaka kojwa bato na Équateur, bakendaka kojwa bato na Bandundu, bakoluka bato. Mais Nesongia Nzila loba ba principe. Léopard abebisaka tanga zwaka coupe d'Afrique. Bakotaka yambona bamboka. Mpoya ko sepelisa soko bambokatier soko poya ko imposer bambokatier cotisation ya $1 na peuple mais kenda ki au-delà pona mboka bajwa bantaba ya bato bajwa bibwele biloko ya bato po Léopard ajwa kaku bato wana balelaka bato wana banyongaka donc soko équipe oyo ajwa coupe et ko banda ko sala kaka boy babanda ko ya kaka bazwa biso bantaba bon bojwa lisusu total loko abino soko bojwi fo bolelisa mboka mobimba malamu bojwa te po mboka ezala kimia babotoli biloko ya bato bango bakteur yango oyo babetaka ndembo yango bobo sénateur République démocratique ya Congo ezalaka première équipe noire et beta coupe du monde. Badwi bato yango lisusu oyo babetaka coupe d'Afrique babiongoli bango lisusu misolo yango. Lelo bazokenda pe na kosila muke muke. Tozalaki na ndaya wa ombalombala. Ndaya leli tosala ba interview. Nesongia Nzila bundi na ba ancien Léopard. Ngayoyo ndeko Ndombele liboso na bino tena primature tozala accompagné na Nesongia Nzila na ba ancien Léopard. Et Sungi président Kabila a signé décret loi. Batata oyo lokwa banyokwa mingi en attendant total ndengeni to ko tia bango na ba condition bazwa ne fût que $500 par mois. Mbongo wane futama 2 mois. 3e mois ebungi lokwa molingalika telelo matata ponyo premier ministre akanaka ko kenda takei Sami Badi Bangaya koti Bruno Chibala koti akei 500 ebungo kwa mopepe wana mababe oyo ekosala bokoko changer pe banganga soko ya République démocratique ya Congo bazo ekokoka te bokoko kenda ngambo ya Angola boluka soko na Makela boluka soko na Damba boluka soko na Wishi teto yo kaka
boso bali boso mayele na sima lisese ya mokili ya libebi moto faza la mayele liboso bozo bana sima kusanga kwebeze liwa ndambo ezaka ndenge ni liwa ndambo tezaka ka beliwa ya mobimba moto akei lelo kwa na zena bilili alingi naloba mingi te pona meseni ko basoko bilili bize ngana ngakotia bize uzeute nesungenzila zeko lo balokola motei mosakoli azekoleka vareze ya pembe na equipe nationale ezeli babe tolataka bendele ya mboka po milimo ya bankoko ebalana na biso batolo kwa balukaka ko prouver babengisi nesungenzila na stade du Veme mais équipe nationale elati pembe yo kanisi nganga soko si alobaki soko bosali boye te bokomona boye ata fandi wana yo sali ndenge alobaki te kasi okomona conséquence équipe nationale epola wana ministre Kambai na sport bafandi mopanzi na nesungenzila tolobaki makambo ya vita biso moto toloba vita club de l'indépendance biso religion africaine nde toloba vita club de l'indépendance na stade Tata Raphaël nesongenzila moto alimbola mosala ya vita na mboka oyo match ya vita mikado le 4 janvier 59 kuna injustice tango ye kumbi oyo kumba 1960 le 30 juin indépendance po nini nzamba salaki baye bako uta match ya vita kuna basibira injustice tango bakoya basalo bakosala azare akate na mokili ezaki na tineza la vita au départ vita ngo ezalaki équipe méprisée minimisée potango bakabwani vita tikalaki équipe oyo ya bato lokwa ya pamba soko tokoloba ndenge wana bato oyo bako se debriaka bato basaka misala batekaka mwa makasu bato bakumbaka mwa pusu bato bakumbaka mwa nde basaki ko soutenir vita mais c'est une équipe populaire nzamba sali na bato wana mais tolobi vita pe foyer barole na ye soko vita ayebi role na yete a komi na finale 2 fois toure wana boyebi banganga bapesaka vita liboka na finale vita zeko luka coupe bango bapesi ya liboka arataka coupe azongaka na liboka nesongenzila zwaka tango ya koloba yambo ya makambo tango ya ministre Kambai ayaka koluka bangunza c'est vrai ezena ba discours politique lelo tokoyoka tokomona mais matondo poto zena eleko ya bilili ngai na yebi excellence Kambai ayaka kosenga coupe pa ya bangunza soko toze ko beta mkota yoko na bandeko bazene teni ya ruji tokenda na ino bozwa extrait ya yambo ya maloba ya ngai te kasi excellence Kambai bongo tokotsonga mpo ya kopusa manaka na biso tolanda ya nasola gina papa alobi nagolega pona likambo liboso ba oyo surtout bangunza oyo tosolola na bango chaque fois Léopard na biso za kobeta ezalaka kaka ebimeli bao baza na miso ya komona ba ebimeli kaka Léopard abimaka tobi macho tolomia soki babimi ndenge wana te na papa alobi fumwa sala kaka me bosali fo quelque part
Ouais, deux fois, t'as mis la ligne. Et la télé. bato bazana miso komona bamonaka o baza pe mituma kasi ya koboya koyoka bazalaka pe bamonaka kaka makambo na bango yango bato bamitunaka biso me sekret na bino eza wapi sekret na biso eza na koyoka na kotosa koyoka na kotosa ya mibale ezali elateli chaque fois que tolataka bilamba oyo ezali ya couleur ya équipe nationale te mikakatano emonana kaka na terrain ata toganye mais ozalaka na mikakatano mais mingi soki tolati couleur oyo ya biso ya mboka nabengaka papa efisaka te kimi ezala ata mo mopepene nini elonga esalemaka mpe yango match mibale touti obeta oyo ya suka bato baza na miso ya komona tobetaki contre Kenya est-ce que tolongaki tolataki ndeni tobetaki contre sikoyo batipotipo bato ya Zanzibar na bato oyo bamindele wana ya 4 bamonaki yango te. Et pourtant, bautaki entraînement en Allemagne, batamboli na entraîneur na bangoza moto Espagne, donc bamilenge la ki donc bandimaki te. Mais bazo baté bazo kobeta na mabele ya nani ya Fumugimba. mikolo nyonso na babiro nyonso na Kisasa partout bato na secret oyo équipe nationale ezalaki boye te tozalaki bato bacalcule tout ça nasina yebisi na bamosusu babi tozokende na CAN na Gabon eza ndeni esengo wana ya koganye oyo tokotambolisa makambo na kotosaka mibeko ya Fumugimbango bakongoli bakomosengele toganye lisusu na coupe du monde Ballon porté. Vraiment, Nazaraki trop occupé parce que Tozaraki na mboka Rwanda, Toleki na Goma, Toleki na Kindu, Nazobiawa il y a 2 jours, Togo préparé quart de finale. Nabiso oyo bino nyonso ne bochaki biso na mabondeli banda toyaki awa na ba ancien léopard na masoro nyonso tosololaki awa na ndenge tozali komilengela me tokozonga elaka eza keno après chan ba ngunza bocontinue na bapriere na bino ndenge ezali bosenga yango wana ke bopesa biso ngoya ya de sorte ke tozwa makasi tozonga mpe na linzanza awa toya mpe koremercie bino mabele nyonso ya Fumugimbango lokola matambi na ye ayebi koencercle mboka oyo koencercle yango très bien est-ce que oyo kolobama awa toke mpona biso bana Fumugimbango tolingi ekupe wana eya awa moto akocontribue yango ezali yango totikala nde concentre lokola papa oyo tolobaka no bitumba esili te bao mpe bakobundisa mboka oyo boyebi bango ebele me naza na kondima ke liloba moko oyo bino bokoloba na misala ndenge bokosalela yango omitungisa te mikolo etikali moke parce que final déjà le 7 février lelo toza déjà le 24 donc totikali ata na une semaine ya pamba ou 2 semaines oyo il faut tozala très concentré mpona oyo tokomona ebele lelo bakoloba elinga mbai umela ngai te umela na ndenge nini balobi keno banda tobanda kobeta ya une dizaine banda chan ebanda nanu toleka mpe na bopete boye te premier match 3 deuxième match 4 oyo ezali likambo Fumugimbango ezali ngai te chane ya yambo tozwaka yango mokolo ya moto ya liputa
Le 8 mars, tout Ishan, pour te fêter le 9 mars, mon colo infumu kimbango. Excellence Kambai ayokaka na masolo ya vita yon se ya kolobato eze media yango tanga komaka ministre asoroferaka na fumukusu po makambo yon so tango azalaka nano na comité avec club makambo yon so ne songi nzila lobaka na ye kokisamaka toze ko épargner ba détail moto moko alobaka na mokili ke barabe bakotikala ko gagner équipe ya RDCT ezalaki ne songi nzila to komi ko kapé bato bakomo répéter yango barabe baganyaka biso te mais botala histoire te botala histoire yambo fumukusu aloba eloko wana mais bamboka yonso bangaka ba pays maghrébin na makambo ya ndembo mebino moko botala ndenge nini tango ne songi nzila lobaki eloko wana po ayebaki eleko tosakani na bekipe ya barabe Mazemba kenda vita kenda Mazemba kenda vita kenda ekipe yonso ya République démocratique ya Congo ekutanaki na ekipe ya barabe bajwaki makambo na bango melokola kibomoto ezena mwa tetitesi na yango Vekle raté coupe 2 fois Léopard arata mondial à domicile chose curieuse bateau yo bakolongola ke belé ya misolo pona comité de recherche oyo résultat est négatif bakoki balongola 50 80 100 000 mpo ya banganga mais batata wana esengi ba reconnaître ba ancien Léopard wana mbongo bakosenga ka bango eze mingi te bo reconnaître bato wana ne songanzila kenda plus loin alors bomoni ba coupe oyo eze musika te efandi nango wana soko bosali oyo na oyo na oyo vita kujwa coupe Léopard kujwa coupe oyebi chane ya kaba loko te ba participa penza te na libabe wana mais bajwaki yango pe po basengaki ya liboso moto asengaki yango alitelelo na mokili ya mibale Excellence Kambai tojonga lisusu na ino na eteni ya Roger toyoka ndenge nini Excellence Kambai apesaki lisusu reconnaissance na fumuki mbangu na yonso asalaki po tozwa chane bongo tokozonga wa na ndako ya mosala tolanda na tamu ye tokopesa bongo maloba na son excellence pona maya bongisaki pona biso nde na botosi maloba epa na bango Nesonyanzila bana kuvamu nyonso bangunza avana kende Kigali nasengaki bino mate ya lelo to retenir momoko kotosa na koyoka il faut tozala attentionner biso nyonso na vie na biso yango tokomona nyonso soki tokotosa makambo tokoyoka ndenge etamboleli ya vie na biso ezala na politique ezala na sport yango mpona kende mosika te nazongaki mingi awa
pour motosoki amoni akei atamboli ti il faut azongaka mpona kopesa mpe matonde yango symboliquement naye kozongisela bino su matonde mpona nyonso oyo bosali mpo motu nyonso ayebaka na vi na ye marshe na ye ezalaka ndenge nini ebandeli ya vi na ye ndenge tozali mpe makambo etali leadership na choix ya oyo aleki biso milimo oyo biso tokomona te oyo biso tokomona na bomoto boye te il faut koyeba kosalela temps moto na moto ayeba kosalela temps na ye yango ya liboso nazongisi matonde mingi na mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange oyo aponaki nazala ministre na ntango oyo ere mokonzi anome nga nalobi te nga nayebi nzela nayebi koluka na secteur oyo nazali je crois que boza parmi bato ya liboso na mwa oyo bauti konome nga na bandi nano awa yo kosolo bitumba ebandi wana bato bakomotuna me motu na ye eza wapi aye kaka sikoyo biso bato tobanda kala auti oyo yaka sikoyo motu na ye ezali wapi sentir nini alataka na loketo makolo ne etambolelaka wapi bon aza wapi toluka ye nano me eza pasi po bamona place nazali me ndenge nalobaka na bainterview na nga mosusu oyo aleki biso nyonso na grade na Congo son excellence Joseph Kabila Kabange ye ayebi esika nga nazali parce que ye andimela avant nga nakoma ministre bolanda badiscours na ebele alobi bato bakosakana na Congo bayebi Congo te Congo ezali mabele ya nani mais soki ye akondima yango so biso oyo na se tokocomprendre yango te bwani lokola nga na ye nalanda makolo na ye nalanda oyo atinga na mosala oyo nakolandaka nzela na yo yango lelo nga mpe naza hero na kati ya ordre bahero chevalier naza chevalier wana etali nanu nga moko na milobeli nanu nga moko la charité bien ordonnée commence par soi-même na mibandeli nanu ngai moko naye koleka na mibale oyo etali baléopard nga nayebi ndenge papa oti oloba tout à l'heure les secrets bo secret bino boyebi lingala malamu secret ya réussite nyonso ezali na kati ya unité bomoko à la recherche de l'unité ya masolo soki bomoni mboka bato balingi isu masolo te bato balingi dialogue te bato balinga mobulu mboka wana ekendaka liboso te mais soki bato bavandi basololi batie bomoko même esprit regardant dans la même direction mboka wana ekokende liboso yango na oyo nga nayebi nabandaka yango na nakoma ministre te kosolola na bambuta mutu wana donc banganga liboso bangoyo banganga liboso oyo bayebaka baléopard wana bandai baasmara bakabasu basouplesse bango nyonso nde babandi bamana kurbondo banganga liboso bangoyo na bandi okende na bango kobondela bango te bofongola mitema na bino boya tovanda tolia nano nga mpe nakoloba ndai abeli akoti ngali ya mangalobi te bopesanga facture wana tokendotana ndai na kati ya hôpital alamuki na mikro alobi kende bana wana bakolonga liloba ndai yango na nsima ya milulu ya lelo bayebi place tokokutana na komi na kisasa place tokutanaka lobilo aza wapi namoni lobilo te bobengabenga bango bonono aza na dei kasi dei bakundaka na moi na poko yo bobenga ye soki 17h ekoki tokutana place tokutana wana tovanda lisusu totonga lisusu toyeba ndeni ya kokende liboso nesonga nzila kaka moto ainterpelaka biso alobi te botala bana baancien oyo wana baléopard bachampion wana
banda to utaka na start tata Raphaël na bandi bobosani te tosengaka pardon yango tolobi ke moke tokokende na machete wana tokokata maleme na tuta tokokende mbangu te mpo makoki eza te mais tokokende maleme ntina ndenge tokoresoudre baproblème nyonso ndenge tokoki koresoudre yango na boluki nzela kaka na boluki nzela tokotambola totie match dernier match ya phase de poule Léopard contre Cameroun na kati ya stade Tata Raphaël pouva mobaye batondisi box de Pharaon nyonso tomona nga na bilili boye Léopard abimi na bleu blanc tosololi kaka na lito ya topoli mais moyen koloba yango na public eza te biso moko toyebi deja keno awa matata ezali awa esangisi ekoti mobulu bon mais nakolendisa kaka mitema ya bato tolobi bon toza deja na 6 points nzambe mpe akoriente mpe makambo na ye mpo soki ezalaki ke mabe ezalaki deja liboso soki tozalaki batetu mbele mabe emonani tosololi na papa toyokabi te ngai lobi nakei mboka po oyo claire eza te soki bacommerçant bazali oyo bakoteka bilamba na équipe nationale ya bacouleur ngandi moi je vais imposer en tant que ministre ya sport po bolata bacouleur nationale nakobetela bino masolo ya histoire te les choses vécues oyo makambo nga moko natambola nango na bacolaborateur na nga oyo tokomi mbangu nake kokutana na bango bazalaki koencadre équipe oyo bazalaki kokende baréunion technique nasololi na bango babino excellence omoni tozalaka na deux couleurs tozalaka ecouleur oyo soki tozoyamba na papa nga biti papa otikama makambo na bino bacouleur ya koyamba na ata nakoyamba te bino kaka bacouleur nationale pourquoi Cameroun balataka bacouleur esudi alors bosala lor soki botie soit jaune bleu ou rouge mais pembe ezala makati wana te olongola yango excellence monsieur le premier ministre mpe apesaki nga ndingisa mikolo mibale oyo mpo totia en place commission mpona bahabillema ya baléopard tozala na bacouleur unique ole ya batanto parce que ata na drapeau na biso na namona place bleu blanc eza te donc désormais oyo tomoni ete ya biso mais air papa alobi makambo ba sms abosani garde na ngai mpe ayeba tindaki mpe garde na surtout match oyo ya contre Guinée bandi kosepela bandi kokonte telefone anga te telefone te oyo match wana tobandi kokonte 1 2 donc tokomi déjà 120 minutes déjà kuna na chrono tomoni keno match esili 1-0 Léopard azomene ekomika 30e seconde 35e seconde d'or égalisation okovandela wana kondime komokima ata ndenge toyebaki ke kupa ngo eza ya biso ata ere moko kondime kotaka dute tokanisi maloba nyonso nena bon natali me bana bango balatika ne tosoli na papa eza wapi batelefone bandi kolela bato ba sms bani
Tenezaki mukano il faut ekokisa magana. Ouais mukano il faut ekokisa magana. Les bateaux comme les gars, mutuna comme dit mana. Ndenge na te ya ba joueur mutuna eza na gouvernement place tozali. Eza na sport mutuna na ba conviction na yé. Mais soko za leader oko kumbela bato mususu il faut y place nini yo che. Voilà, place au che mutuna voilà. Parce que à travers ngai et belé o ata bazana ndenge ya kobunga bakoyi kolanda ndenge ozo tirer bango. Yango tolobaki ke soki tozwi coupe oyo tokozonga kaka na banzela oyo totambolelaki mpona koremercier après koprépare mpona oyo koya toza déjà qualifié na baéliminatoire mpona coupe du monde oyo koya tokoprépare coupe d'Afrique des nations oyo koya tokoprépare bachan oyo koya na badiscipline mosusu yango mateya mingi tokokanga lelo soki bomoko ezali kaka soki tokoyokana mpe tokosolola oyo nde mokonzi alobi ensemble pour la paix et la cohésion nationale mpona kimia ya mboka mboka ya Fumuki Mbangu ezali mboka ya bato bakaniselaka makila etanga te eza normal te soko ozali véritable congolais soko ozali mwana mboka oyo babela Fumuki Mbangu okoki kozwa micro te oleka na batelevizio okoyebisa bato ke non il faut yinda kaka il faut te omona Fumuki Mbangu ata na buto ya kolobela yo papa alobaki yango ke ezala na politique ezala na sport masolo soki kosolola eza te moyen to avance eza te nakobisa mpo nga naza déjà informé nga nayebi nauti wapi nakokende wapi me nalingaki nayebisa bino ke non à part victoire ya léopard oyo tosengaki oyo boakompagnaki biso oyo nzambe abakiseli biso lisusu eza lelo ke nga Denis Kambai parmi bamembre ya gouvernement nyonso me ngai naza na exception moko naza chevalier de l'ordre bilembo wana eyaka pamba te c'est la spiritualité aussi il faut savoir combiner parce que ngai nakondimelaka Fumuki Mbangu nasi namona yango na ndoto nasi namona yango na bamakambo ebele baévénement ebele oyo ya la vie na nga naza na bacérémonie ebele mais eza mpe secret il faut mpe bato batiaka doute mpo babaya mpe mingi tozala mingi te te po soki oyebi secret ere bato bazosante te mpona oyo parce que soki tokomi ebele mpe moyen te mais oyo bosi bomona eloko ya malamu bakosalela yango publicité mateya ya malamu tokosalela yango publicité mpe te yango toloba oyo ayebi ayebi oyo ayebi mpe te motema na ye ekangama makasi ayeba mpe te mais ere akomona na bilembo ere akomona na bilembo akobanda tuna me ye awuti oyo ya kaka sikoyo eteya kaka na ndenge wana parce que soki ozo explike mokili tosala boto te bakomona me bilembo oyo bayebelaka mokonzi ya mboka sisa bidimbu bamona na bilembo je crois que bavias mara bakocontredire nga te bazala bava kisasa mobimba ye kobeta lisolo ya Kambai Congo mobimba bakobeta lisolo ya Kambai po ebele bango baza na courage bakotindaka message vraiment félicitations na ntango moke tomoni boye na ntango moke Mazembe azwi 5e étoile na ye coupe na ye azongo grâce à partir na biso na sensibilisation na biso
Na tango moke to qualifié Léopard na biso ya Cannes kuna na Coupe du Monde na phase de poule ba l'espace ba beti ba na Coupe du Monde na tango oyo kaka to Zwishan oyo ezalaki bloqué depuis 2009 ndenge papa otoloba depuis 2009 comment il bloqué si 2016 mbola bon 7 ans donc chiffre 7 nde eyoko fongama lisusu liteya ya monene toza nango na kuvamu ezaki bapesaka babi kaka na moto oyo azali na terrain joueur azobeta bale na terrain ye nde bakopesa bi mpo atya ye oza na réserve ozoki kopesa babi na nsima bongo soko okoti te équipe epoli merci beaucoup mpona lelo tosukisi awa nzambe abatela bino merci beaucoup. Mangombe ezali ebele, mais je crois que moto bunga histoire te parce que koya na ngai awa nazaka na coupe te nayaka déjà liboso awa nazongi ka na nzela oyo na bandelelaki donc parce que proverbe français moko elobaka bien ke non ero okomata nzete oyo bandeni na kokita mpe na nzete kaka na même modele omatelaki eza te okomata nzete après okomi na etape ya likolo osote ekokoya na seno ndenge omataki nebe okitela c'est-à-dire que bato ebele bayebi oyo bamona bilili na biso na ebandeli bamona botambole oyo ya ngai na nyonso oyo nzambe akosala na kati ya bomoi na nga ifo na yebaka koleka banzela oyo nalekelaki donc ya kosamba eza te kasi oyo moko tomoni mpe ndeki yango te etikali wapi komona elongi oyo ya ngai nde nalobaki symbole wana eza biloko ya bato mokili oyo balingi koimagine mais oyo ayebi histoire ke na kati na nga ntanke ministre ya sport bajoueur bazali na kati na nga coupe ezali na kati na nga bainstitution ezali komona elongi ya Denis Kamba eza komona elongi ya makambo nyonso ndenge elekaki soki ntango ezali na mikolo oyo koya oluka nga na kopeso CD ou DVD ya histoire ya CHAN komona tobandaki ndeni totamboli ndeni na kote tokomeli ndeni bato bamona kote asuka te bamona kote nini tobandelaki donc boyei na ngai ezalaki makambo mibale ya kotonda nzambe mpona makambo etali ba Léopard na kotonda nzambe mpona ngai moko parce que je crois elembo oyo mokonzi mboka atiaki na tolo na nga comme chevalier de l'ordre national Laurent Désiré Kabila et Lumumba ezali symbolique moko monene oyo na kotiaka zama kobosana na vi na ngai tolanda te bato bakolinga mboka lelo ezika mboka esa te mboka oyo nzambe apesi biso yango oyo mabele afumukimango oyo atambolaka gauche mpona kozinga yango de sorte ke garde unité nango unité ya mboka na biso eza na kati ya bosololi entre bana mboka ya koluka kimia po tovanda mpe bomoko message na nga monene merci matondo na bandeko ya Rogi matondo mpe na bino bandeko yonso bose kolanda biso wana maloba na biso te excellence Kambai lelo toze qualifié na Egypte makambo zeko banda wana mois de juin toze koloba soko moto abimisi likanisi botika kokisa likanisi ndeko moko mobeti mindula loba nganga ta formé élève na ye akotikalaka na eloko moko to mibale ya surprise donc okebaka na maître bokanisa te de fait que bosolola kita musuna ne songi nzila ebisaki bino ezalaka boye lelo koma yambo bokenda kana bobengi ba ancien Léopard wana bolatisi bango soko Varese bopesi bango soko basaki aloso po balobaki bo reconnaître de n'importe quoi moto ya pesaki bino likanisi
Mais bokenda botuna te. Papa reconnaissance en to kosala nini. Oyebi to kosala loko moko entre parenthèse. Et pas ya baindo. To monaka tango mosu mama azekola ke la mwana na ye. Apepuli elamba maputa. Yo loba ngai mama na yote. Sima ya mwa tango mwana ya sengi mama bolimbisa lobi mama olimbisa ngai na zebe mwana yepe mama lokwa na motema ya bo mama akitisi motema talobia ozeka mwana na nga e akikanda atuka na limbisio ndenge na linga kayo bino bana foboza ya malamu ponga mama na bino na za malamu esili nanya yebisio esili nanya yebisio esili yo mokolo yo zeko lako zeko beta liputa yo tunaka babeta liputa po nini yo tunaka tango bapepulaka elamba ezalaka elembo nini milimo nini yaka koteleme wana pezalaka milimo boni oyekendaka kokokisela ke te yo kaka soko mama silikeli mwana pepulela mwana bilamba yo po pepuleli mwana bilamba mokolo yako limbisa mwana olobia ngo kwa mwa maseki olobia ngo kaka lokwa mutaze kosala mwa soko théâtre na limbisi yo te ekomaka cérémonie ekomaka kimenga makila etanga bakata ebwele mwana kota na se makolo babwaka soyi basalo yo akosala soko bafungola nkasa oye media tokosisa koloba yonso te tango moto ayebisi bino alobi bosala réparation na bancien léopard bongo tango bino bo honorer bancien léopard bongo bankoko wana bobokolaka bantaba po lelo bazena mokilité même manyongo na bango bakenda na boyebi ba famille na bango léopard ekokenda kaka ezongi awa bato baleli ekokenda ezongi bato baleli moto alingaka kodefandila ya je m'en fous akendaka kosuka na mboka ya si je savais tozeye koloba nesongia nzila alobaka banda bandi koloba uta mwankala azeye kaka moto ono ya foi azeye kaka moto tokoyamba bango mikolo mize koye tokotuna bango awa baboyaki religion africaine na tango ya président Kabila mboka oyo erate nini akozala na mikro ya baindo bola muka akoyanola tango bino bobengisi ba ancien léopard bopesi bango na monaka cérémonie mosusu wana soko tubilandu papa na biso tubilandu apesi varese na ye soko pa yakidia basali bechange baluki sokondaye apambola banefe mosusu meto tuni ne bandeli ya manaka tolobi ezalaki bambeba mibale bozangi reconnaissance na bayi babetaki bokei kobotolo bato biloko na mboka meze na moto ya koyebisa bino alobi omoni na eteni ya mboka biso toze représentation ya molimo bayi wana lokwa bakenda na mokila molimo biso kuna toyebi tokosolola na bango bosala boye bosala boye bosala boye tant mosu ezelo facile kenda zwa soko luzibu zwa ntondo sopantsamba kasu loba boye esili me bayebisa bino yango basalela bino yango makanisi ebele zeko simba te na mboka oyo koyiba likanisi tango tokolobaka na bino na media ezengonga tozeko fignole tozeko filtre nini na nini tokoki koloba ata tango bolandaka nesongia nzila maloba ko eze superficiel bokaka utilisaka mo mingi alobi toze na wenze bakobotoko na wenze te seka lobako eze mini maloba ko eze na ntina moke mingi ya motu ya nde akobombaka batwaki tango ya koloba batwaki tango ya koloba mpo ya vita pepo ya équipe nationale lokwa bilili bize tozongi lisusu na eteni ya logi bolanda nesongia nzila bazalaki clair
bakendeki gauche à droite te balobaki sans reconnaissance poko baluka besika moko webi tango Mazembe linga banda succès moto alobaki Mazembe kokoba kosala succès pour pouvoir pe bokonzeze na est webi nani tolanda bongo tokozonga po ya kopusa manaka basengi lisusu soutien na Léopard ingeta soutien na Léopard po Léopard akende liboso alata couleur ya mboka bakende liboso totosa hymne national ekende liboso malembe yoki ninikenenga zolonga azokende koyebisanga bango malembe donc bino bomitungisa te na oyo mosusu oyo boyoki teke balobi te malembe moni parce que là on se rappelait mokolo topesaka bavite ya Varese son excellence ayambaki Varese alobi mpona nga mbala moko balati yango kaka mesiko motu na moto aza na kondimana tokokende nango kaka malembe po ete mboka oyo soki tolobi topesa na defi mpenza na mindele tovandi mpenza boye tolobi son excellence omoni bino kuna na ngambo na bino bosolola mpe na buru wana bino bosololaka na bango tosalela oyo na oyo ata batie Itali arabe wana ntango azoya aza mwana kazi oyo akobeta noko epileketa ndako ya noko wana loba tozalaki ya kolala ata kutu mokolo yango oza ya kosilika me soki ofongolinga misu bayebisi oyo eza arabe boyebaka na batriplex ya minere alibokangi kaka poto yango ka soki tosali mita tolongoli batriplex toke kotia mosusu ngambo ya biso po bapesaka kaka bina oyo aza na kati ya terrain omoni makasi ya nganga eza zamba omoni eza zamba masolo mosusu eza kaka beko nde baza ndenge wana boye otali bonani o Angleterre bakomisi azobeta makasi me gangi moto abetaka ye eza moningani gangi te oyo ayebeli ye maye nde ye wana kolonga na solo football na Europe bamonaka yango lokola eza makasi africain bakoze komatisa yango ebongo bon oyo te tolobaka ebele biso tokoloba na biso te kaka son excellence mabombami principe kaka bato moko balekaka mwa banyongo moko eza mwa quelque part balikide yango baleki bakende pepele banyongo wana esili bo baleki bakoti na terrain epupupupupu bokende kaka ntango bozosolola kaka boye na asimbi balo boye biso yo bakokolo badefake mpa na biso lelo makolo kilo yo okomona peto na biso kasi disibu kaka disibu non bato bazomona te eza impossible ekozala impossible te parce que lisano ya ndembo eza lisano ya l'esprit bango baye na milimo na bango biso mpe toye na milimo na biso te na baperiode yango mpo makambo ebongo meilleur joueur du monde ezalaki nani mundele nani meilleur grand boxeur du monde nani oyo batitre na bango nano bazwa moto akoma na place na bango te batikala bongo meilleur buteur na continent africain là combien de dit 9 kaka tiango mpenza kaka finale na yamba dirigeant moko ya vite avant match ndenge mpe ezalaka ya coupe wana naexplike bango malamu
eloko bosengeli kosala ezali esika obeli kambo bobekisa soki atokozwi banganga kama soki likambo wana ezali kotala tata malekusa il faut bokende pa tata malekusa osi lotaka aza nano na bomoi bokende pai na ye bosenga pardon bosala réparation likambo ekosila mokomona bato vita eloko nini basalaka na periode wana ya liboso tozanano ya lelo te bake kosolola na cherin kondo cherin na nani de la Coco mais bao wana baza bato ya indépendance bana oyo lelo msu bakoyeba bashina donc cherin na de la Coco bazali bancien joueur ya vita oyo babeta match ya le 4 janvier bake kozwa kondo papa mange mais mange azwa coupe d'Afrique ya 73 te parce que problème ezali na bancien champion ya vita ya 73 na bancien champion ya léopard ya 74 esika makambo ezaleli basala nini alors ntango vite azwi coupe na 73 elekaki malamu vite azwi coupe mais ntango baye kobeta babandeli sikoyo kobeta kobeta na 75 maleka na kati ya vita makambo ya bajoueur ya vita ya mayanga na balobilo oyo elekaki bakomite ya vita oyo bazalaki ntango wana bayebi esukaka ndenge nini oyo mayanga arataka penalty na match ya afia fese Conakry de plus rajeunissement moko eyaki na vita ozomona donc nakopesa badetail ebele te parce que nalobaka navanda na bakomite ya vita nasolola na bango mponga nasenga mbongo te nga en tant que molakisi nzela ezala même mpo na léopard nasengaka mbongo te me nalobaka nga nalakisi bino mpo soki bosaleli yango bokososola makambo eza ya 4 janvier mpona moko parce que mboka oyoyo ekoki kokende liboso te soki boreconnaitre mbango te mpe boreconnaitre bakoko te lelo léopard azwaka nakoloba nini azwaka bameilleur joueur azwaka bameilleur nganga azwaka bameilleur entraîneur koloba te ke depuis 74 tina lelo kongo nano ozwi meilleur joueur na meilleur entraîneur te non soko ozwi na vita koloba te ke vita nano azwa meilleur entraîneur te meilleur joueur te na meilleur président te bozwaka nyonso mais ntango eloko wana esalemi nani te bino moko bozomona te ke nano botraite cause te yango wana effet ya négativité ezokontinue kolanda bino alors nde nauti toloba wana moko bakomite ya vita bayaki tosololi na libo boza na match final na be eza te bosala oyo na oyo na oyo soki bino boza na bolingo na motema soki eloko wana bobebisaki eza na maboko ya moto pase ngai nazozela million te tolese bango polele omoni nga okoya lelo lobike fumukusu so 5 million oyo po vita gani nabi te vita asalinga mabe te enga te motu nakangi vita soki opesi nga 5 million ani il faut vita akende sika mabe ezaleli arepare il faut léopard ekende sika mabe ezaleli barepare alors Congo sportif, Congo football, et ça libéré spirituellement. Bana yanga ni léopard bakomi ko gagner. Parce que les gens tande bozo kanisa ne wana tande bazo beta bono. Bobandi ba ozo coupe. Qualification oyo ka ba autosal. Difficile mais ce qui ne bisibino côté victoire et hôtel. Bokoyi ba pété. Osomona parce que bonga bokata na kaka. ezalaki kaka léopard opalongwa ne kaka avandi kaka mais neteni moko songolo babi te bakende mais soki eza mpona tembe kaka parce que awa bolingaka kaka tembe soki bolingi kaka tembe ata na phase de poule bozongi kaka boaccéder mpe na finale te kaka na phase de poule bozongi mpo bondimake po toyebisaka bino eza ya solo alors mpona vita toyebisi bakomite wana avant match ebetami bosala nyonso bo réparer parce que bino bolobi ke coupe ezaleli awa na Congo ekende te mais soki bo réparer te coupe ekokende kaka eloko te ebazeli ntango ekipe wana echebi
Kipwane Chebi. Ah, bah, il a dit ça, deuxième bi. Nakomo benga ngana téléphone. Oh, Fumukusu, salali kambo, toko pesa yo nyonso bosenga. Ah, bozinga nganga. Bozinga nganga, naza nganga te. Mais, ok, soki kaka, to gagné. Soki na 5. Soki to gagné, toko pesa yo nyonso, bosenga, nyonso. Bobo ndima, de makamuna lobakeza ya solo. Vita ozongisa ne babi pe akoganye makoma na 5 te mutu abengaki ngai moko ayebinde yotoso ndenda zolo balelo ne mission nisi ozongisa na bino babi kasi Vita ozongisa ki babi aganye match maganye coupe kei parce que akokoma na 5 wana te soki Vita azwa coupe wana c'est que makambo ngala lobaka na bato ezali ko makambo wana nde bato babenga basala liboye so problème yango ezalaka nini po bajoueur wana bakanga Vita bato tolelaka boye problème yango eza nini yokana yambo nano mpona elakisaka na lobaka ya solo botika parce que nayokaka epa bato te bajoueur wana bakanga Vita bato na te na Vita, na Léopard, nga nazoloba na bino nazoloba na média bozolanda. Léopard azobeta bancien joueur wana babengaka nga. Fumu! Bana na biso ba gagné, toza na posa coupe. Bozoloka, c'est que ba na posa Léopard est gagné. Fumu! Toi na posa Vita gagné. Toi na posa coupe, bancien wana bancien champion. Baobenganga ngana bien tala eza ngai te mutu nazokanga mais na expliquer ngo na ndenge nini kanga mela poni nazosenga na ba dirigeant ya Vita na ya Léopard baya tosulu eza likambo ya biso ya Congo parce que eza na tina monene eza na eloko moko bato bazobetela tembe me bazobosanaka ya Nesonga Nzila nazokoba mosala ya 1921 naza Nesonga Nzila mpona nalakisa bato maye basengeli koyeba 4 janvier Congo ezwi coupe Vita basupporters ya Vita babundaki mpona makambo wana basabote population basabote makambo ya Vita wana bapréféré plus balakisa politique ke bapoliticien bato babundaki. Alors, sans reconnaissance, il y a 4 janvier, sans reconnaissance que l'indépendance est allée à peuple, les alagaba politiciens, et peuple abunda qui n'a pas de mfumu kimbangu, et là, comme on a mis dans le salade. On a bandi les lots, ce qui te suit, le résultat, tout ça, on a mis à Kimia, le Katamboka, parce que le président sortant, à l'obaki, il y a la Lidine, il y a mfumu kimbangu, il y a Kimbanguta, le monde va vous Kabila. Au moins, il y a tant de combat mfumu kimbangu. Siko pona nini bato bazosambela na mangomba mususu parce que blocage ici que ezande yango. Donc soki balobi basalela mfumu kusu azoloba soki réussir alors comment mfumu kimbango emaki même mfumu kimbango ayaka wana Congo pona bayindu mabeza nini soki lelo komba mfumu kimbango eko libérer Congo sportif soki eko libérer Vita sportif mabeza nini taka po mfumu kusu mtalobi yango. Anciens joueurs par problème de problème des alliés n'a pas comité il y a Vita na ya Léopard parce que bango mutu ba poser acte bien c'est pas kutaki mais soko ba de moisi hein okuti na bano komitata na bana wana et soko kuti ba nyongo ya moisi wana fo futango lelo soki o hérité république okuti ba nyongo fo futa lelo Léopard ancien dirigeant ya Léopard ya tango wana ya 74 dirigeant ya Zaïre l'air wana balia bambongo ba Léopard bazwa batabaya bato il faut bo réparer hein fait club azala reconnaissant te na bancien hein et poser problème sikoyo na expliquer tango mutabengi nga ancien champion soit ya Vita soit ya Léopard benga pour mon kusu to gagner na le OK ngaza likambo te mais likambo ezala gagné tango yo zo senga Léopard a gagné ozo senga Vita a gagné siko l'air moko na mwa minute muke okanisi
minerval ya bana efutami te tokolo lopango azomenase yo ntango lobi ya nzambe nakozwa mbongo wapi sikoyo eke kolanda mbongo na bino ya 1974 tina oyo lelo ofuteli ndako te mpona mbongo no bakanga ya 1974 lelo mbelo ovandi epai na yo kasi eloko wana ekosala kebe mpara ganye te ozomona sikoyo donc eza lokola tata moko aloba na mwana na ye yo okobonga te sikoyo nano aretire maloba wana te mazoloba na mwana na nzambe mwana ngai okende koluka mosala boye ezosimba te oluka mosala boye ezosimba te me mpona nino kende na baeglise basambelela yo abosani ke mwana kokende na eglise te ifo yo tata ozongisa matondo bandeko balandi mobangi abuka lokuta baye bakola na ye basi asila bilili ye botali eze ya lelo te tozongiseli bino mpona kolamukisa bino makanisi tozali kopusana lobi boloba teke boyebaki te biso tozali bapasteur te oyo bakolobaka soko lisi likambo ekwei ntango likambo ekoki namonaki boye nalobaki boye prophétie na bango ezali ya mabala ntango tozali kokota mois de janvier année de mariage yango prophétie banda fumuki mbango asala masakoli ya suka na 4e président tozali kozila bapasteur mpe bakoba 5e président yeyo balobi nini akosala nini mpo biso bifumuki mbango asukaka na 4e président akokumba indépendance na ntango na ye mowumbu akozala te akozala na misolo kasi bino mpe bokoba na 5e président na 6e te awa bozali kokakola bozindo ya mfumuki mbango bankoko baloba mokolo moto aliaka ligorodo ezali mokolo te makwanza ekobimaka ye mokolo balakelaka moto ezali mokolo libabe ebandaka te moto azali na 2 phases phase positive na phase négative soko balakeli yo elakeli mabe ekekuti yo na phase na yo positive elakeli wana ekei na mokili ya molimo ekei kosafishe efandi yango monaka bato bazali kosala arrogance azalaki elenge mobali balobi na yo na mbeba osali obeti mama mokolo ya bato koko ya bato kotikala kobota te abidi ntango mosu azali komela likaya bangi alobi adi ngai biso biloko wana biloko pamba elakeli wana kozwa biso te biso bakata biso ngenga na nkasa biso ozali bato asizo te ingeta ozali na phase positive ya bomoi yonso ezali koexcele ntango kokoma na phase négative ya bomoi yango moni bayilo poto baloba le malheur ne vient jamais seul po oyo yonso baloba ya mabe lokolo komi na eleko ya kokita ngomba yonso ekomi koya balobaka nini ya kobota te abanda soko kokufela kaka basi ozali kozwa bagolikoso bazali kokufa ozali kozwa wana ekomi ntango biloko wana yonso po ekenda te ebulungana te yo nde na miso na yo ya mosuni ozali koluka omona nini loko ozali kolata pantalon ozali komona te kozali na libabe yango lelo bato bazali kosangana na nkombo ya mfumuki mbangu moto ayei aluki aloko na nkombo ya mfumuki mbangu ntango azwi ya populi makolo alingi akritike alingi aridiculize ekomaka pasi na ntango ya kokanisa soko moto azali kotambola soko moto azali kolata azali kosala lofundu akondima te moko moko bakobwaka ye lokola rama poisson na morgue atikala kolata elamba na miso ya bato te ntango akolaki me mokolo wana bato bakozinga ye ebele bazali kotala ndenge bazali kotia ye linyuka bomoi ya mosuni ezali mokuse oyo eleki motuya bomoi ya mokili ya molimo bomoi ya molimo basakoli yonso basakolaka
basakoli yonso balobaka batambolaka na fimbo te me maloba na bango ezalaka motambo oyo alingi amela ndobo eze moke tia na monoko mela conséquence bayeba kozala mopanzi bakoba kaka mawe kasi yo ndoko oka conséquence soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bopesa matondo na tata kwako bazalaki kuna na nsima bilili mpo nini te ndeko ngala nzungu 9L kuna na eteni ya roge final mpo ya biso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima mpona manaka isusu matondo mingi bakendaka kozwa bato na Equateur bakendaka kozwa bato na bandundu bakoluka bato varese ya pembe na ekipe nationale ezeli babe tolataka bendele ya mboka po milimo ya bankoko ebalana na biso tozalaki na ndaya wa ombalombala ndaya leli tosala ba interview nesongi ya nzila bundi na bancien léopard moto ya zena kadena na ye ekofungwa makana bafongola yonso kadena wana eze ya kobwaka me fongola yeze ekofongola biloko yonso ekomi ya kobatela toze na banganga na monaka soko comité de recherche balongolaka ye soko $100,000 po asala organisation ya monama ture wana boyebi banganga bapesaka vita liboka na finale vita zeko luka coupe bango bapesi eli te soko tolobi te na ngonga ya makambo to basakoli tango bayaka bazalaka makolo misato te bazalaka maboko misato te moto kwa moto okwa bato yonso ngai oyo ndeko ndombele liboso na bino te na primature tozala accompagné nane songi nzila na ba ancien le bozoba liboso mayele na sima mokili ya libe bakendaka kozwa bato na Equateur bakendaka kozwa bato na bandundu bakoluka bato varese ya pembe na ekipe nationale ezeli babe tolataka bendele ya mboka po milimo ya bankoko ebalana na biso tozalaki na ndaya wa ombalombala ndaya leli tosala ba interview nesongi ya nzila bundi na bancien léopard moto ya zena kadena na ye ekofungwa makana bafongola yonso kadena wana eze ya kobwaka me fongola yeze ekofongola biloko yonso ekomi ya kobatela toze na banganga na monaka soko comité de recherche balongolaka ye soko $100,000 po asala organisation ya monama ture wana boyebi banganga bapesaka vita liboka na finale vita zeko luka coupe bango bapesi eli te soko tolobi te na ngonga ya makambo to basakoli tango bayaka bazalaka makolo misato te bazalaka maboko misato te moto kwa moto okwa bato yonso ngai oyo ndeko ndombele liboso na bino te na primature tozala accompagné nane songi ya nzila na ba ancien le bozoba liboso mayele na sima mokili ya libe